maïmona tolobaki bien aza esprit ya mai aza sirène des eaux yango moni so tala ta plupart ya bato basala succès na monde bazo utiliser mingi ba esprit ya mai ba esprit ya mai bazala ba esprit moko boye bamemaka mutu na succès na épanouissement na élévation facilement que d'autres esprits tango amema na bina namona makambo ebele namona babilamba mususu naya komona ngo après quelque temps na baclip ya bamusicien moni ba série wana no chemise wana ebimaka na oteya na mokilo bakizuba na te chemise nasi bomona mpe chemise yango esalaka mwa succès après temps eli mwamba yango ezala so na succès te ebandaka kuna oyo bamodele bandako oyo bamodele bamituka oyo bamodele babilamba oyo bamodele bamakambo ebandaka na kuna na samai oyo baplante ya bamesha midele ya milayo esalaka ebanda nanu kuna eza na eloko moko te oyo physiquement ekoki obanda boye saki euta na monde esesi tant par exemple bapesa mutu esprit moko soki esprit wana aza mokonzi aza na délégation ya baesprit mosusu oyo abanda otambola na bango eza esprit oyo amemanga na vitesse amemingama na vitesse ya spiritualité makasi aza esprit oyo amemanga na makambo ebele mpe nasali ne bamakambo ebele namona bango nde bazalaka na il y a plusieurs des esprits bazalaka bachômeur balowa bachômeur basalaka eloko te soki ayoki ke bazotia ya contact na mutu basepelaka eza lokola bazwi mosala esprit mosusu ya sirene ya mobali tobanda obenga ye maimon albaka wana azala sikoyo ya mobali ya mobali wana ye mpe azalaka charge na badémonstration mwa bamakambo ya mike bango bana facilité opesa bato barichesse parce que babiloko ya se ya mai ezalaka barichesse mpe ya sous-sol neti badiama bacoltan eza babiloko eza na se Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde. Merci de nous faire confiance sur cette chaîne. La nouvelle tendance télévision est parmi nous. Comme je l'ai dit, il y a une tendance. Alors nous avons adopté cette tendance. Cette tendance-là est nouvelle. La nouvelle tendance est parmi nous. Plus de 260 000 abonnés. 260 000 abonnés. Nous vous prions de vous abonner alors très massivement encore une fois de plus sur cette chaîne. Lorsque vous êtes écrit en noir s'abonner,
appuyer ou cliquer, évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci à vous. Merci également à Je suis le Kamba TV ainsi que à cette chaîne idéale, Catastrophe, une chaîne qui fait bombarder le monde aujourd'hui, c'est Culture Info Monde. Abonnez-vous de l'autre côté très massivement pour avoir de belles émissions comme ça. Merci à vous, merci à la grande équipe de nos chaînes comme ça. Je salue Gédéon derrière nos caméras sur Nouvelle Tendance Télévision. Merci à notre Mel Concept, Melco. Donc lui, c'est lui qui gère, c'est lui le directeur de Culture Info Monde ainsi que à JBL Design de l'autre côté sur Je suis le Kamba TV. Merci à vous, merci aussi également à celui qu'on appelle le général Kound. Je suis le Kamba Kounzo, merci à vous et également à tous mes partenaires. Vous voulez faire passer vos articles sur nos chaînes. Notre numéro est affiché plus 243 963 58 56. Vous ne serez jamais déçus, mesdames et messieurs. Voilà, nos partenaires sont là. Je salue SKS, une héroïne à l'ombre fait pleuvoir de l'argent comme de l'ombre, comme des larmes. Excusez-moi, merci à vous, merci à cette fondation Vida. Cette fondation est là pour aider des personnes démunies. Maman Émilie Maïnga Seti. Moi, Sinzambe, merci à vous. Merci à cette fondation aussi. Action Rap de Jessica Longonia depuis Canada, ainsi que cette fondation Monced, Mon cœur pour des enfants ou des personnes démunies. Depuis Canada, toujours merci à vous. Merci à Yade Onkousou, soif de servir les autres. Merci à Ferron Vouvou. Merci à la maman d'Adriel. Donc, Mingi, il faut beau temps à Raï, la maman d'Adriel. Moi, si on a remplacé Satan dans le beau Kwanzambe. Merci à vous. Voilà, aujourd'hui, on est là avec le prophète Inès. Oh, au tel on a remplacé Binouba spirituel, bois arabe. Il est avec nous sur ce plateau, le prophète Inès. On a eu à parler de son témoignage, le premier parti ainsi que le deuxième parti. Alors aujourd'hui, on va parler de... Ce sera notre troisième partie avec le prophète Inès. Bon, aujourd'hui, moi, je l'appelle d'abord frère Inès ou Mwalim Inès parce que dans ce stade, on a porté nos casquettes. Donc, comment il a point oyoyo, il y a esprit ni na frère Inès. Esprit, il fallait que tu alors, esprit, c'est premier. Il y a le Rosalana, frère Inès, et esprit à Maïmouna. Alors, Maïmouna, on a zaki sirène des eaux. Alors, on va développer maintenant Nino et comment en contact na frère Inès pour que kokota. On rappelle que c'est un Mwalim Oyoyo. Afin que vraiment mon nez qui mingi maramu ya bondoki. Il y a ce que tu trouves le belande bondoki oyo. Bah, voyez ça parce que Ayende ko exposer mon douane. Alors, il y a un monde de tout le Bélaming. Frère Inès, bonjour et bienvenue. Bonjour, vraiment, merci. Bonne santé. Toi aussi, moi, tu as une tendance à te dire oui, effectivement, parce que déplacement, il fallait moi, mais est-ce que l'esprit on est comme on l'a noté et on va gagner les médias? Ok. Ah, d'accord. De là, déjà, niveau matin. Déjà, ma alors, beaucoup de gens sirène wana maïmona. Bobani na isko travail. Bosolo na ya pesi omboté, on est à autre ce que dans la deuxième partie. Alors, to kota na ngo siko parce que to tiki lo pela temps o expliquer sur moi ba question mike gani mte bana oya. To ko kina ensemble na. Problème té. Kolo to pambolio, pambola ba onyo so bolanda émission o na kombo na yo Yesu. Amen. Amen. Voilà. Maïmona. Nde to sukaki na côté autant bazo proposer ba esprit ni rotambola na ngepa mukonja ba jini wana o to benga na kombo ya Chama Oshin. OK. Cela veut dire na lobel depuis na deuxième émission que Chama Oshin aza mukonzi ya ba esprit ba jini wana oyo to bande ko travailler na ba. Et tant comme nazo comme un homme spirituel naza comme bazo préparer nga pona comme maître, il fallait ba pesa nga esprit oyo sengela ki bando travailler na ngai. Tangu Chama Oshin atunaki ezali na espoir précédent ki o ba bengi na kombo ya Maïmouna tulobaki bien aza esprit ya mai, aza sirène des eaux. A se présentaki na kati ya présentation na ye alobaki ke nga na lingi na tambola na ye. OK. O na monde des esprits to meka moi muke ko épingler moi point oyo. Chaque esprit to benga ba esprit, chaque esprit azalaka
bato benga bango baesprit ya baélément ya baesprit. Toza na baélément ya mai, toza na baélément ya moto, toza na baélément mopepe, toza na élément ya mabele. Mais élément sikoyo oyo nga na bandere kotravaille na ye aza élément ya mai. Cela veut dire babenge na kombo ya sirène. Baesprit ya mai bazalaka baesprit moko boye bamemaka mutu na succès na épanouissement na élévation facilement que d'autres esprits. Ce sont des esprits oyo bazalaka résistant makasi mpe bazalaka puissant baesprit ya mai. Nde lokwa nayebaki secret na bango nazalaki mpe na besoin ya kotravaille na esprit wana. Donc on a les jours yebarango. Nayebaka ngo nazalaki dana mwa ndambo ya connaissance ke mai ezoreside bamakambo ebele. Nde na acceptaki bapesa nga maimuna wana totambola na ye. Nde esengaki mwa babiloko baparfum mpona bacérémonie mwa baparfum babougie batulati basala nga bakazwa jine wana basala ye batia na waka eza mwa bachenete. Voilà bapesa nga ye mpo balobaki na late ye na nzoto natambola nde na nzoto. Mais na bandere olingo tambola nde na nzoto te par rapport ke ya baconséquence ya moto azotambola na jine na nzoto baconséquence ezalaka mwa ebele. Nde bapesa nga ye nakenda mpe na butu nasala mpe cérémonie nataka ye na chaîne na butu nasali mpe cérémonie a partir mpe ya cérémonie wana apparaîtraki tokoti na contact tokomi sikoyo kosolola na ye. So na kati ya kosolola na ye tokomi sikoyo kotravaille na ye ensemble. Na kati ya kotravaille na ye il y a plusieurs choses oyo tosala mpo nangi naloba so eloko mosusu a savoir eza ke ntango par exemple bapesaka mutu esprit moko soki esprit wana aza mokonzi aza na délégation ya baesprit mosusu oyo abanda otambola na bango. So otali ndeti maimuna wana azalaki na esprit mosusu ya sirene ya mobali tobanda obenga ye maimuna albaka wana aza sikoyo ya mobali. Ya mobali wana ye mpe azalaka chargé na badémonstration mwa bamakambo ya mike mike. Mais oyo azalaka puissant ezalaka ya mwasi. Mpo na monde sironique eza ke baesprit ya mwasi esprit ya basi bazalaka makasi ke baesprit triton. Tant toloba baesprit triton eza basirene ya mibali. Ya basi badominaka bazalaka na pouvoir koleka ya mibali. Nde nabandi sikoyo kotravaille na ya mwasi wana. Ntango tokoti na ye ya contact mot de passe na ye nazwaki bamakambo ebele surgir na ye bamakambo nde nyonso surtout nazalaki déjà na maîtrise na nakomi kotravaille na ye na kati ya kotravaille na ye eza esprit oyo amemanga na vitesse amemi nga ma na vitesse ya spiritualité makasi. Aza esprit oyo amemanga na makambo ebele mpe nasali ne bamakambo ebele vraiment makasi. Voilà. Tala na premièrement maimuna ndenge azana na bandi na kokota na bamakambo par exemple mosusu bato balobelaka si ba porte-monnaie magique si ba valise du bonheur si ba porte-monnaie ancestral. Voilà porte-monnaie du bonheur pour na yoka voilà ezali ce que zela na entre parenthèses babiloko wana ba porte-monnaie du bonheur ba kodia oya kopesa ba maître spirituel ebele balekaka balobaka yango ke wana ezala nango na makila te kisi te bomaka te eza différent wana ezala na problème bayebi spiritualité te. So moni maître spirituel azoleka lobi ndeti par exemple porte-monnaie magique te abi porte-monnaie du bonheur. Bon porte-monnaie magique bayebi ke eza mabe nayebi nani premièrement porte-monnaie oyo tobengi porte-monnaie du bonheur eza sous forme ya porte-monnaie ancestral. Porte-monnaie ancestral ezalaka na jeu moko esalamaka ntango moto aye ana besoin porte-monnaie ancestral. Faut non monde la spiritualité eza na basecret oyo peut-être yo client oyeba te oyo nga mpe peut-être maître spirituel nazotravaille na baesprit nayebi mais d'autres choses mpe baesprit boyebisa ngai te. Donc eza toujours na ndambu ya vérité oyo babombaka. Na porte-monnaie oyo tobenga porte-monnaie du bonheur to porte-monnaie ancestral esalamaka ndenge nini ntango yo ozoya eloko ya liboso avant yo ozwa porte-monnaie wana
il faut toluka tobenga nanu bakoko na yo toconsulter baancêtre na yo ezalaka sous forme ya kode tobengi ngo porte-monnaie ancestral bato mosusu babenga ngo porte-monnaie du bonheur toconsulter baancêtre na yo tokobenga bango ntango bakoya base présenter nde totalisa bango ke toza na descendant na bino boye compte tenu ya badifficulté boye ye nde moto apesa biso code oyo yo oza koaporte na nzoto na yo mpo tozwa chance wana to mpe mbongo wana toactive yango epa na yo ozokomprendre a partir ya wana obanda komona makambo efungama obanda komona mpe mbongo ebanda mpe obimiselo mbongo obanda komona mbongo obanda komona mpe bamakambu ezofungwama ekende mais ezalaka mwa dire peut-être mosusu bakosala yango boye mosusu ezwa 5 ans omoni après 5 ans ekomi na mwa bacaprice ekomi na mwa baconséquence ekomi korépondre lisusu ndenge te papa ekomi bien te ntango yo momonaki ya ndenge bandere kokende ndenge ekendele te eluka esala nini ozonga lisusu epa na biso mpo luka oyeba nini esala bongo nde soki kote soki bapropose soki likambo ya makila ozomona bapropose likambo ya makila ndenge lokolo esala bongo voilà ndenge esala bongo seke ekomi na caprice eluka mosusu bane ezala sacrifie tobeta calcul bon mosusu totali tobandi osala calcul koma na motu mo mpe bokomi ntina point ke ekomi so calcul mpe na makila bolie eta na ye oui ekomi makala ekomi osenga ke makila sikoyo ekota ibe te bambula ezala sacrifie ibe te mwana mpe azala bambula mwana ezala sacrifie mpo erépondre lolenge esengeli mpo so osali bongo te erépondre te seke yo na yango esuki bongo nde mpe esuki bongo mpe mabe mpe ozalaka ozomona mabe mpe kozala mais liboso ya bato tokolobaki ete ezalaka na baconséquence te omoni porte-monnaie ancestral to porte-monnaie du bonheur ezalaka na baconséquence te ezalaka bi okosala yango mbongo nyonso oyo moto akomi kozwa na monde ya molili azoutilize yango esengaka makila esengaka makila ata nde tobandaki kosala bademonstration tobimisi mbongo topesi motu soki olie mbongo wana ilia balitrage ya makila na nzoto ne olo yo koyeba te mpo baesprit wana bafonctionna na makila ntango akokende ozwile mbongo azoya eloko eza lokwa carburant na eza makila akodeplace pamba te akodeplace pamba te baza baesprit oyo baza basanguinaire bafonctionna na sang donc jamais bako accorde yo eloko moko ya makasi bongo kaka ya ofele te na maimona wana bokomaki kobimisa nde na maimona wana baporte-monnaie magique bato bazoya bozwa ngo bavalise du bonheur wana bato bazoya kozwa ngo baporte-monnaie ya ancestral wana bato bazoya kozwa babiloko wana kende soki pli loin dehors ya babiloko wana ezalaki mpe na bademonstration ya bambongo parfois mosusu nakozwa peut-être $10 na sali multiplication ekomi par exemple mosusu $100 de yo combien lokwa ndenge mona bamaître spirituel bon nalingaki ebele nakomaki ndenge moko te nalingaki nde ebele po ebele baloba bamakambo baa na maîtrise nango okangi mpe na boye pa $10 ekomi 1000 $10 ekomi $100 nakozwa $100 wana na multiplie yango ekomi $1000 donc eza banimero ya bongo ebe te nakozwa makasa nazwi makasa nasali prière ekomi mbongo mais bon baguérison to mosusu maladi baguérison ebandeki kosalama wana eza eloko te bambasi wana eza kaka esprit nde bazwi batie kati ya moto eza kaka eloko ya kokanga esprit wana olongoli moto atikali guéri po eza bamakambo ese passe sur le plan spirituel tokotraite yango na monde des esprits ozokomprendre na monde des esprits ezalaka na hiérarchie so nga na otambola na esprit oyo aza likolo baesprit nyonso baza inférieur na nzoto ya bato baza oblige batosa aza oblige atosa mpo mokonzi apesi ordre donc monde des esprits eza na discipline na makasi ya bongo mais maintenant on ozwa baproblème te na elobeli esprit ya maimona oya mobali ya mobali maimona nani alibaka mpo yo okomi okwa mbanda na bango te bon wana eza makambo mosusu na ndenge nini oyo ya mobali wana bango bayebi ndenge nini baentretenaka relation na bango yo mpe alliance oyo osali na esprit wana ayebi mpe ndenge nini akotraite alliance na yo so esprit wana mwasi succès ezalaka nini ye ezalaka ke mpo aséduisaka nanu mobali mpo baesprit sironique
ya basi bazaka mingi na esprit ya séduire ata yo pe mettre peut-être mususu oyo so travailler na ye en séduire yo bando séduire yo na bambongo romona mususu osale loko mota l'occasion de rien omoni mususu na butu bosolo na bien na peso mwa mbongo mobwe na tongo ede yo mususu kola mugi na tongo boye moni mbongo ngana mususu aprometaka mususu $500 mususu $1000 ibete mususu $300 to pe $100 apesu yango bongo eza lokwa peut-être mususu cadeau à offrir yo so tango osalo ba cadeau bongo yo pe osepela omona gaze esprit moko boye ya bien oyo esengeli otambola na ye so na sima ba cadeau ane ezaka na piège ezaka ndeni so abandi kopesa ba cadeau bongo aoluko siko bokoma na relation ya mwasi na mobali abanda koya koapparaître lo na butu po ba esprit na mona bango nde bazalaka na il y a plusieurs des esprits bazalaka ba chômeur balowa ba chômeur basala eloko te so soka yoki ke bazotia ya contact na mutu basepelaka eza lokwa bazwi musala eza lokwa bazwi musala azwi accès avisitaka monde oyo bato baza facilement azala contact na mutu atravailler na mutu eza eloko basepelaka nango nde baluka peut-être mosusu baoffrir bango baopportunité moko ya bongo so ntango baoffrir opportunité moko ya bongo ye mpe aza na mission ye bati bovivre nde ndeti maimonaka na piège eza nini ntango bokoma yo na ye mwasi na mobali aza na premièrement esprit moko baesprit nyonso ndeti baesprit ya sirène baza esprit moko boye balingi nanu makambo ya nzoto makasi yango monaka ata moto aza possédé par un esprit sironique badésir ya nzoto ezalaka annexé donc balingaka nzoto makasi parce que baesprit wana bafonctionnaka bongo bafonctionna nde na basperme ya mibali ozo comprendre pourquoi basperme wana eza na barole ejouaka na banzoto na bango eza lokola erégénisaka bango bazorejeunir à partir ya babiloko wana po esprit ekozalaka aza mokolo arumeli nazo apparaître lokola jeune kaka eza peut-être à cause ya babiloko wana na makila déjà babiloko oyo bango balingaka vraiment yo popesaka superme no mais tant déjà yo na bokomi déjà mwasi na mobali abilo même comment payer mwasi na mobali oui tukoma mwasi na mobali abanda ko apparaître lo na bututi abanda ko apparaître akoyelo sous forme ya femme de nuit akoyelo pe sous forme ke physiquement boye peut-être bato bazomona ye te mais yo ozomona ye bato bazomona te mais yo ozomona ye boki mpe bopase rapport na ye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser. Il y a mon anaté. So bokoti na ye alliance ya bongo. Bien sûr bandi ko fongola yo sko ba secret. Ba secret spirituel. Ozo comprendre bandi ko fongolo ba secret spirituel. Abandi sko pe so ba numéro ndeti par exemple ya ba trafiquant bato o luka diama azo luka eloko. Akola kiso sala boezwe loko boe sala pe setan wa kepe bomontu akyo luka kangi diama mmo. Ko ki ameza rappel na sama. Donc bango bana facilité opesa bato ba richesse parce que babiloko ya se ya mai ezalaka ba richesse pe ya sous-sol ndeti ba diamant ba coltan eza babiloko eza na se ozomona yesu aza na facilité ya kofungolo na zone wana donc bana na facilité ya kofungolo na zone wana amemi yo na vitesse so soko oyebi kotambola na ye te il y a des conséquences oyo ekoyaka na ndenge nini esprit wana okozala peut-être abandi opesa bakado abandi omemo bongo boke na ye bokomi na ye na relation à profondeur au fur et à mesure okota na relation na ye yo affaiblir yo spirituellement azo affaiblir
jusqu'à ce que oya ko accomplir mission na ye. Mission ne za ndenge ni arozwa yo amemio na sama ekuna na monde na bango siko na monde na bango kuna okomi kovanda so parfois mususu arriva ko sali voyage astral na ebokiti na monde na bango oyo zongi wanso amemio na monde na bango libela amemio na monde na bango kuna libela okomi esclave na ye peut-être okopesa musala okomo sokolele ba sous-vêtements okomo sokolele ba soutien donc komi mwana musala na ye okomo sokole makolo donc kuna oza su mobali na ete mais okomi esclave na ye kuna yango moni so tala ta plupart ya bato basala succès na monde bazo utiliser mingi ba esprit ya mai parce que esprit ya mai bapesa bato succès facilement mais bazara na ba condition makasi ba condition ana soko respecter yango te ezalaka vraiment mabe yango moni mutu tango azosala eloko ifo ayeba nano eloko yango asala eza ndenge nini po spiritualité po tambwa nango malamu fo ozala encadré fo ozala formé ifo yeba monde oyo ozoopere ifo yeba mpe na nature ya baesprit wana ifo yeba mpe ndenge nini bafonctionnaka mode de vie na bango ndenge nini bazala oyo ko arrive peut-être mosusu esprit wana s'enflammelo to atombokelo so oyebi bafaiblesse na bango te ndenge nini okomaîtrise akosala eloko ya mabe mosusu abelisi yo liboma otikali bongo omoni par exemple mosusu yo vie bebi yazongi na monde na bo et donc eza babiloko mwa bongo nde na esprit wana tosalaki na ye babiloko ebele naoloba nazwi tama nazwi temps otravaille na ye tosalaki ne banimero ebele eza na banimero mosusu par exemple mosusu moto ana besoin mosusu ya pouvoir wana toloba mingi ya bato baza ndeti bato baza élevé bakonzi aza na besoin autorité moko boye ya mosusu omona orecommande abige kende par exemple mosusu na ebale ya na fleuve na biso ya pompage wana osala baprière wana kende kote kote ya pompage wana Kitsuka arecommande mwa retraite kuna peut-être mosusu ya 2 jours osala wana oui tobanda kota mpe baretraite il y a d'autres cas po tosala ngo foza na état ya jeune bino olia te abi olia te ozomela pe te ozosala kaka baprière ozosala bamantre ozosala baprière ozosala baprière jusqu'à ce que okosala makambo mona ya biso sikoyo esili kende yebisa ye boye ozomona ntango okende mpe osali moto asali bongo pambala mwa amoni makambo esimbi so avec esprit wana omonake ozwa succès ata na temple na yo okozwa succès donc ozwa succès makasi spécialité ne lisusu ezala domaine ya basi so oza na jine wana ya maimuna ndeti duwa ya babibi oyo ya basi tobenga basi eza pasi posala yango simba te eza pasi posala yango simba te oyema okozalaka ya motu par exemple po mingi na ye tobandaki kotravaille si bamakambo ndeti ya basi bamakambo ndeti ya bambongo me makambo ndeti ya babitumba tozalaki na baesprit tozalaki par exemple na baélément oyo tobandaki kotravaille na bango ndeti ye par exemple na badomaine ya basi moto akoya mosusu wana besoin alinga mwasi moko boye naza na besoin ya domination bakanga bena basi mpe na kisi oui bakanga mwasi na kisi ozala na mwasi moko kanga na kisi ngai pourquoi pas ngai kutu na époque wana basi bando alinganga bango moko ngai na bande nanga kolinga te bango moko ade bolinga ngai ndenge kaka mwasi otala ngaka so atali kaka na misu boye esi na domine na ngai donc ozala ndo okende na mobali ne boye soki misu ne fixe nga nasali ata boye nabengeka na misu boye azoblige aki atiki mobali na ye aye kozonga kaka kote nazalaki po nazalaki deja na domination naotambwa deja na ye moko naotambwa na ye moko ye kutu osepela ozwa esprit wana otiaka te mpo eza lokola na olukele bamachete donc soki obimi na fi wana automatiquement ya akoti il y a un temps mosusu oyo obimi na fi wana ye akozwa étoile apesi kwa condition ntango yo ozobima na mwasi wana
Par exemple, mususu ozongo sokola te. Okeka bongo olali. Yeta ngoya na butu. Ayebi babiloko nini oya kosala. Akoki ko capter mwasi wana. A partir na azui ba étoile na azui ba makamna na partir na. Donc a fonctionner na bongo. D'ailleurs kudu yeso ozana ye mais lo nda lingate ezake ozana mwasi nanda. Donc ya lingaka te ozana mwasi esika mo. Da bato belé ba banda route. Oui, azana sirène. Le bon moi que mwasi na yo a accepté ya ko se soumettre pas na ye. Ndeko sala ke yo na ye mwasi na yo na ye bakomi koyoka. So ezake boyoka na te oboma mwasi. A bongo akoboma. Oya za bongo so zu mwasi o chepe mbe na komi na ma kovanda nesika mo. Aboma na yo apete akoboma ana facilité a créer moi eloko moko boy moi accident moi maladie moko boy tout muto akufi. Mais a rolinga mingi yo za na vie implicité. Ah, vous avez fait kobo. Yo za na vie kobo. So na bito to zonga na muke. Tant bomo simba na pena. Vous savez pas voyage astral. Lisez fa. Voyage le bosso bokenda wa. Voyage le bosso to kenda na mai. Kenda na monde na bango. Na keti na royaume na bango. Na visiter petit esika ya bande ko. Beti la biso na bimanga na ndeni. Bokenda na mai nini? Obokoma na monde wa. Voyage astral, tant na bande ça na voyage. Pour na bande ça voyage astral na ye. Na bande pe ça voyage astral nga moko. OK. Voyage na ye zaki ke aya asuyo na minute. Au moins par exemple pour disparaître. Et mususu bo se retrouver na endroit moko boy. Oyebi angote. Na endroit na obo no mona pe ba esprit. Mususu bazara les alo wa beaucoup na ville moko ti. Donc moi ba bat. Oui, ba esprit mususu bazara le roi bat. Il y a des esprits mususu bazara mal rôle bat. Donc esprit mais aza lokola mutu. Donc mon ndenge bat bazara ndenge esprit wana. OK. Donc mon abobandi o tambola na ye bosaline voyage wana botambolo visiter monde na bango. Ye mo banda ko expliquer ba mara. Mon ndeti a ezesika na ngaza pe na famille po ba esprit bazara pe na famille. Aza famille na yebe. Aza pe na ba famille na ye, aza pe na bandeko na ye. Okutana na bango pe osololi na bango pe soki tana bango ekutana ye ekoti. Aya zongi sio. Ozongi ye atikali na monde. So nini omonaka pena oyo ekaptaka yo? Bon, bandako. Na voyage liboso. Voyage liboso na mona bandako. Na sama yoane eza na makambo ebele. Namona bandaku, namona bamituka, eza ba construction moko boye. Pour le moment non na moki namona ngote. Zomona ba construction moko boye, bandaku moko boye, zomona tongama ndeti na ba argent, musu ndeti na ba odo bandaku moko boye. Donc vraiment très mystérieux, et très kitoko. Kitoko makasi. Très kitoko. Donc très kitoko. Très kitoko. Eza pasi otambola bozomona ba mabele ndeti obiso tozala nango ya mundu te. Ba veni na bango eza vraiment macadam propre kitoko ba immeuble do bandako kitoko. Bandako vraiment kitoko. Bandako kitoko. Bato na mona ba tu physique boto bato na mikila to nde. Bon. Esprit. Toloba ike azwaka forme oyo oye alingi. Ah oya alingi. Osomona. Esprit a rosa par exemple la sirène. Azaka na lopele na ye. So par exemple mususu aye bolingo yo na ye. Oya na lopele te akoya mandenge mwasi bazala. Ase déguiser nde mwasi azala. Aye bosolo bosolo makamna bino esengeli bosa. So pas sepeli aye ndenge mususu na lopele. Aroya na ye bongo. So asepeli ma aya na lopele ndenge azala. Aroya. So problème nous est que vu qu'on y est déjà ndenge esprit aye là. Ozala no kana maîtrise, obanga te po yebi déjà za mutu. Neza lo wa na pe c'est simplement eza facile. Là lo wa bozana mbwa moko boza méchant. Na lopango. Omona mbwa na bato aveni bo banga ya musu bo lenga. Na yote. Mais yo mo mukolo mbwa ozana facilité à maîtriser, ozana facilité à vendre na eza ndenge monde des esprits ça là. Eza ndenge monde des esprits ezala. Ndo mona yebongo bosana ba makambo. Bo vivre na bosaba makambo. Tango amema na bina namona makambo ebele. Namona babilamba mususu na ya komona ngo après quelque temps
na ba clip ya ba musicien. Oh. Elamba ya liboso o nga na monaka moni ba série wana no ya chemise wana bima wana te na mokilo. Ba kizuba na te chemise. Nasi bomona pe chemise yango esalaka moi succès après temps. Eli mwamba moi eza suna succès te. Eutande kuna ba chemise ya kizuba na tawana. C'est on a mon ango kamusanga po ti na bigaki na sa moi na vivre na sa moi na tukala mona chemise ezaki na écotité. Parce qu'on a intéressant à ma casse. Bon, tant na mona babilo kwana après quelques temps na yo mona so babilo wana yo bima na monde na biso. Et après ba 5 ans pour plus pas ya babilo ko yo mona ka ya kana monde na biso et ça la succès avant ba rivage wana eya. Ils auraient des temps pour nous. Et banda de akuna. Et bandi kuna papa kuna basaleli yango succès nango esili. Ba eba bimisi libino. Bino so boye pe bosaleli yango so succès nango esili donc makambo nyonso surtout oyo monaka ndenge mokili ememama. Eza ba makambo ebanda no kuna. Ebanda kuna o ba modela bandako. O ba modela ba mituka. O ba modela ba bilamba. O ba modela ba makambo ebanda no kuna na samai. Ebanda kuna na monde na bango. E o ba modela ba plants ba mesh eza kuna. Eza kuna. Oh, ba planti ya ba mesha midela milayo esalaka ba ebanda na kuna. Deux ans eloko moko te oyo physiquement et ko banda boy. Ça qui est dans le monde des esprits. Mais est-ce que l'esprit na bobota rapé? Bon, na esprit wana tobota na été. Est-ce que là bobota? Tobota na été. OK. Tobota bon. Il y a d'autres choses dans le monde des esprits zarake. Les zarake ba vérité be zaraka caché. Et rose a peut-être mususu. Bobota na ye. Ako yebisa yo to ko moko yebisa yo abombi OK mais est-ce que soki botina esprit ndo mona kam to ko makasi nini ko ko kabwana na ye mais bana wana ba o réclamer bino relation ça ni ils ont pour na monde des esprits pe ba justice ezali jugement pe salama. Bana ba réclamer papa bon. Bana ba réclamer papa na bon. Ozo obligé. Ozo ngana na mwasi wana. Pour bana ba vivre. Bana baza. L'important faut que bomana on bana. Donc yango mona na ba service mususu a délivrance ata ba na ba femme de nuit Muto monia na femme de nuit quand ils ont résisté bobondeli po na zo résister. Bolandela na relation na bien. Au mona mususu na butu aza déjà na bana abota. So ezana ba service o esalamaka bobandi na koboma bana des relations siko ya mwasi na mobali divorce esalami de na kati ya divorce na mona pe mutu akomi libéré po ba esprit wana presque ba esprit ya mai ba esprit ya mai ba se déguisa mingi na ba sous forme ya ba femme de nuit. OK. Ba se déguisa mingi sous forme ya ba femme de nuit ezaka na objectif bakanga ba étoile là-bas. OK. Bakanga ba succès ba bakanga ba vie ba ba baby sa vie ba. Mais est-ce que na maimona tibo osala ba mwana tout. Awa temple nous allait kaka. Oui, temple salaki. Aya na temple maramutu. Bon, oyana ndeti so ba tu déjà contact. Na esprit wana. Ezaka te likambu pour apparaître. Il faut que kana temple. Donc temple c'est bateau ne boya location. Temple c'est sika o ba bazoya ko consulter bino. OK. Nde à partir ya temple nde to selo ba makamu. Ici. So avec même esprit moko no zaki neti suka to okotisaka sub esprit. Te nazaki na ba esprit bébé. Wa ye maza esprit ya débit. Aya zaki nazaki na ba esprit belo na ndeko travail. Ba ko beba na ye avant so esprit mususu. Bon, ngaki obeba na bango. Ngaki obeba na bango na sina ba émission ya na ko expliquer. Pour la esprit mususu. Donc, te bon problème ba esprit mususu eza ko la ta été. Eza ozwi numéro. Ah, ozwi numéro. Mot de passe na ye. Obenga esika azali. Ya mutu na ngina tu na place on ezake. Na maimuna. Et comment tu es bon d'accord? Il y a salélé d'amis. Na belé la numéro mususu, o cause plus puissant que. Bon, ata ozana ye. Ils ont pas obligé. Ozana ba esprit mususu po. Ils ont raté que so ozana esprit wana nde biloko nyonso tu ya osalate. Il y a d'autres choses, des spécialités na ye. OK. Mon monsieur a spécialité na ye. Des trucs qui par exemple dans le domaine de makambo bitumba.
yeza domaine na été makambo bitumba eza ba esprit mususu eza yete so liyo luka ye luka na makambo mususu ya basi succès basi bolingo succès ba makambo ndeti ya mbongo bo ba bloka ba cimetière wana ba tombeau wana pokumaka ba esprit ya cimetière baza ba esprit ya terre ozomona baza ba esprit ya mabele ba invoka ka bango il suffit oza na code na ye oza na code ya esprit wana ozobenga okobenga ye ndete mususu esprit oto na benga kaito ya Chine kaito ya Chine wana azali esprit bande outa cimetière ozomona za esprit ando outa cimetière bande roya ba esprit mingi ya cimetière bazali esprit moko bazala très colérique. OK. Ya bazala très colérique. To bande mingi ko éviter ndeti ngai na bande ko éviter mingi ko travailler na ba esprit ya cimetière eza par rapport que ba esprit ya cimetière ezala so zo travailler ne mingi ba koma ko affecter koma obimisa solo. OK. Ya kopola bibembe. Donc babiloko moko boya bongo koma na ba symptômes pe ya bien te. Voilà, très bien, merci beaucoup. Namoni que tout ce qui n'a vu on va chuter par ici. Merci beaucoup pour la ressource partie royale. Mais question moi vite fait na tuna. Il y a pena mutu moko au CLP service tinda la likola tombe to la les bembe moko sonné. Bon, wana ezatenga ndem na otinga. Esprit. Eza ba esprit ba recommander. Ba recommander. Donc so côté déjà temple, on est obligé. Yo salon. Nous surtout au boloba no au salon. Bo so salité ils ont toujours des conséquences. Mais est-ce que vous pouvez aller à bâton? Pourquoi pas? Mais ça va arrêter tout mususu. Le mususu aussi là va recommander aucun de cimetière par exemple un mususu ska bakunda moto. Le cimetière ni ndeo ça là bon, et belé. Anakin. Et belé. Bon, recommando par exemple kende mususu na cimetière mususu ya Kinkole, kende mususu na cimetière ya Kituka, kende na cimetière abo. Mais le cimetière à Gombe, il y a une force belée pour bomba. Cimetière nyonso, ils ont une énergie à ma casse circulaire. Cimetière nyonso, ils ont une énergie à ma casse circulaire. Ce que nous expérimentons, qui est dans le cimetière, ils ont une énergie. Donc, on est dans le monde du cimetière, ils ont une énergie à ma casse circulaire. Ils ont une énergie à ma casse circulaire. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé à la fin, frère Inès. Tous les années, dans la quatrième partie de M. Zoya. Bon, dans la quatrième partie, tu as la différence, il y a l'esprit, tu as travailler dans bango. Oui, il y a tu travailler dans bango. Babiloko babande ko tinda batu sala mwa ba makambo. Ndenge ni poko lukoko mana puissance ba matiso grade do ba makambo tele. Voilà, très bien, merci. Numéro de téléphone. C'est vrai, le numéro est affiché. Trop bon, affiché le numéro. Mais un peu sans mon caractère, numéro est au Betaka plus 243 97 94 69 068. Au Beti sous plus 243 85 26 41 173. Donc on a sur bengi directement au kutani na biso ozana problème moko za spirituel. To pozana ba makamoko simba te poto kota na mozindo to lakisa ndenge nini monde spirituel et bebisa ba fia bato. On comprendre que kana wana ndenge simba te ce sont des choses qui sont spirituelles. De benga biso ndenge ba misupe bazo sala to yeba ko orienter yo oboni la pepo na yo ozwa solution na makambo na te. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé à la fin, mesdames et messieurs. On était là avec l'homme de Dieu, le frère Inès, qui est aujourd'hui devenu prophète, mais autrement, Azalaki Moualim. Alors, on va se retrouver pour une nouvelle partie, quatrième partie d'Abisso avec le frère Inès. Restez toujours branchés sur nos chaînes, vous ne serez jamais déçus. Portez-vous bien, au revoir. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti eske eza lisumu voilà naye kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur eya na posa lisunge na bino tala mosala monene ezosala mpona bana
tala musala munene sala pona bana oyo mokili etiki ebwaki mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut au sali yango zamba pambola bino. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser. Là-bas, je ne vous entends pas. Let's go! Let's go! Alléluia! Harmonia kotuta toloteo. Kolobaki na ngai nasenga yo. Yonde okopesa ngai. Kolobaki na ngai naluka yo. Papa okomi monisa. Olobaki na ngai bilaka na yo ekokokisama mpona ngai oza moyoki losambo yo nde mofuti malamu awa na ye koluka yo shilo ya no